Bonjour, bonsoir. Kaka ndenge bolandaka émission na bino ya mbetu na chaîne na biso Pedro Production Grâce TV. Na yeli bino masolo na bino ya mbetu masolo o bolingaka eza ngai Leti Milolo mwana ya Mumbunda mwana Mumbunda. Naseka rapport na kokanga kanda te mwana Mumbunda asalaka gu wa pesa kabilenge pa ba papa bokoto na chaîne na biso Pedro Production Grâce TV. Bo s'abonner ande bilengeza ti na chaîne onde bilengeza bokota boyoka bilenge boyoka bagu ba mama ngai mwana bino Leti Milolo naza mwasi moko naza sentiment trop na yeli bino émission oyo na koyebisa bino bo pesa ba papa sentiment moni ba papa balingaka sentiment ba papa baza lokola bana miki mama la bango abotaki akolisi tango akoli akomi jeune garçon abali tango obala ayebi ke mwasi na ngata na hotel na ndako fu apesa ngai susu bilenge azongisa ngai susu bébé donc il faut bozongisa ka ba papa ba bébé. Pedro Production Grâce TV ba mama ko ebizibino ka bino bozaka ma papa soka bali yo soki papa bali yo atio na ndaku donc okomi na yo lokola rideau te mama kokomaka rideau ya ndaku te papa aza na droit ya kobima na mwasi na ye soki papa bongami yo pe mama fo bongama obongami kolata maputa te maputa eza nango na dire ya biso ba congolais na maputa mais tango moni ozo bima na papa faut koyeba kobongama obongami olati jipe na ya mukuse ote crayon na yo obongisi manzaka na yo obongami vraiment ozo kende na papa batu bazotala wana mwasi ya kingandi ozo pesa papa valeur mais biso ba mama tozo kamwa ba mama ya Congo ba mama ya poto tozo kamwa bokoma kaka soki papa balio ovandi na ndaku donc okomika nyonso soko boti bana nyonso zo pesa pa bana nyonso ko benga mwana ya kosalela papa boy kingandi ya kozongisa boy mais yo moko oza source ya makambo ya kobongisa papa source ya ndako eza yo moko mama ebele bakomi kopesa privilège pa bana misala mwana musala koye kobongisa akoye kolambelo mobali biloko te papa falia ka supu na yo moko mama tango olambela papa supu ozo servi papa na mesa omona papa zo liango na sentiment ebike mwasi na nga ziki mwasi na nga alambeli nga biloko aziki ndenge na olia biloko boye mwasi na nga mtalambeli yango bino ba mama bokomi kopesa privilège na bana misala kopesa privilège na bana soko sana mwa msala te oboti mwana na komi mwa jeune fille boye mwana na okomisi lokola mbanda na ona kata ndako te ba mama okomisi mwana lokola mbanda soki owutaki koteko yo kangi makolo nga deja na lembi ndenge na za awa na kolamba susu na kolamba te na kosala boye te na kozongisa boye te kopesa mwana na o privilège te mama to boyi te to laksaka bana misala mais ekoma tina niveau te ya kotinda mwana akende kobongisa mbetu ya papa na ye te ake kobongisa mbetu ya papa na ye te yo moko mama tango moni uti koteka na pekisi bino koteka te ba mama na pekisi bino koteka te na pekisi bino misala te na pekisi bino te ke bo sala bo te na pekisi bino te na lobi tango uti makambu na yo uti koteka uti musala na yo kotete ke je suis fatigué ngana osala te oya sala te oye osokoli moi ça sokola pe mbala moko te mama moi ça sokola mbala moko te na journée moi c'est faut sokola 3 fois na journée moi ça changeaka caleçon 3 fois na journée moi ça a changeaka
soutien 3 fois. Na tongo ngo bima na ke ko teka na yo ke de musala na yo osokoli obongisi bino moko boyebi te mama obongisi corps na biso bien donc osokoli yango bien tango kende ozolata bilamba na yo parfait na yo na nzoto mwa nzoto na yo donc ezala propre tango pezo kende koteka mutu pezo tala yo azomvie moi mwasi ayaka koteka propre moi mwasi ayaka koteka boye mama to eza conseil ya Leti Milolo azopesa bino conseil ya basi ya mabala faut boyeba ko se comporter na mabala na bino zakalarate eza biso ba jeune fille to yebi ndenge oyo balambaka mobali ndenge oyo bamemaka mobali telanga Leti Milolo ndenge na zao soki mobali no ayepa na sina kangi yet pona yebi ndenge basalaka na mbeto na yebi yango papa moko abetele ngali solo yebisinga ke Leti Milolo mwasi onga naza na ye na ndako atandamaka lokola ebembe ayebi ata position moko te bamama omoni position na bolingo ekontaka baposition luka koyelakisa mobali na yo position ya malamu oyo mobali na kosentir yo oyo mobali na kosepela na yo nga Leti Milolo nde naza position nyonso sokoye okutango ozwango pe na kokomiso tina suka nazoseka mpo na ya na kanda te naoseka mpo na oyebisa bino bamama bose comporte malamu na mbetu na bino tango papa aye yeba kolongola papa chemise yeba kolongola papa soulier yeba kolongola papa pantalon otiki papa na singlet otiki papa na sous-culotte ba mama faut tika ka papa na sous-culotte bongo yo moko bo papa tika na sous-culotte siko yo moko otikeli penza ba mamelo moni ba mamelo na biso otikeli yango papa na atola ti soutien mais soutien fu edzwa kaka mwa ndambo etikali olati mwa nini na mwa jipi na mukuse ndenge nga Leti Milolo na lati olati mwa jipi na mukuse po pesa papa sentiment ba mama bo pesa ka papa bilengi bolingaka te ba papa bakenda kozwa ka bilengi na balabala te bino moko na kata ndako boyeba kopesa papa sentiment tango auti musala zokota amoni mwasi na aza ya mwasi sous-culotte aza ya mwa nini na etelemi mwa soutien na etelemi si mwa mabele papa oyoka sentiment oluka kutu kolia te akoluka kolia te akomema na bilei na yemba ya mako na mbetu ba mama bilei ni na mbetu biso ba jeune fille totikelaka mibali tante totikela eta ata mokolo moko te mpo nayebi ndenge basokolaka nayebi ndenge babongisaka mobali nayebi ndenge bayambaka mobali nayebi ndenge mobali alingaka nga Leti Milolo nayebi yango bokota na chaîne na bino bolanda masolo baconseil oyo ya mbetu tozobeta masolo ya mbetu tozolakisa bino ndenge bavivaka na mobali ndenge bavandaka na mobali mama moko avandi na ye kaka boye akotika mbetu kaka boye salite atiki mbetu salite papa azoya boye ayokuta mbetu batanda te mbetu salite papa ye moko akomi kotanda mbetu mpona nini mama musala na nini na kati ya ndako musala na nini na kati ya ndako siko papa wana yebisanga akuta na siko nanga Leti Milolo nakosepelisa yo mama place oza nakosepelisa yo soki na kimisi mobali no ndako ndokoloba ke moi sena atele mobali nanga zakalaka te na yebi ndenge bayambaka mobali na yebi ndenge basalaka mobali na yebi na bete mino solo moko boye mama moko kote na biso mama wana
Soko tali atonda partout nga leti milolo nazaki. Atonda partout. Soko tali batoyo na ye. Maman na lobi ye aza génération ya génération. Donc bana nyoso mikio bazobota ma yaza wana. Bana balata kola yaza alata kola, alata ka mini, alata ka nyoso. Alata ka nyoso. Aza mama mais aza kolata nyoso po mobali na ye atire libanda te. Admona kaka ye. Amona kaka ye na pesa ka mama na raison, ana raison. Pour mon bal na yata kei akei ata moni ba jipa mikuse amoni moi salati kola moni moi salati boye et ça les loro mo te pas que moi si ne pe na ndako alata kayango yangwana na bisibino ba mama ba jeune fille boye ba ko sala sentiment ya mibali na yebisa kibino na ne bandeki mibali baza ba bébé mibali baza bana mike mobali elingaka balinga ye mobali elingaka sentiment bo donc ayoka sentiment moko boye tongo ayoka sentiment wana ezo sala ye ba bien tongo moni ka soka sentiment na kata ndako na libanda obima pa ke luka nani pa ke ko luka nani obima pa ke ko luka bali ozolobela bana mibali te tela mobali Fimoka binanga tela bana mobali moko nazalaki na ye azokomisa nga na destination na ngai te pona za ngai naza na posa na koma na destination mais ya azokomisa nga te ba papa na komi pe na ngambu na bino na komi penza na ngambu na bino ba tonton tango yebi ko za tonton oza mwana mobali mais faut mi sala faut mi mona ke nga vraiment na mobali pour mi tonto botaka bana biso mibali to lo baka vraiment oui o yaza mobali o yaza mobali tozotala mwana na olo baki o yaza mobali po tango kokoma na akokoma mukolo ayeba kosunga pe mwasi na ye ayeba kokomisa mwasi na ye sika mwasi na zolinga ba jeune garçon bana poto ba jeune garçon poto na posa bokomisaka basi na bino bokomisaka bango tena letinde na zabo ngande na zabo soko yenga ba G O D O moi 3 non linga te pona linga bongo te moi 3 na mwandi ozo sesa nga ba aventure ndi ozo selisa nga ba G ndiko zo sesa nga ba G 3 te ngai soki na zana posa na zapenza na posa penza na koma na sika na nga na kati na koma penza kati nde na lingaka fusisi fusisi sikoyo yo za na 3 na koma ndeni na mono ndiko sesa nga ba aventure ndiko sesa nga ba G ba tonton bokomisa ka basi na bino te moni ke mkongo na yo ekufa ou bien monique mukongo na yezo sala bien te mais Luka ba kisi Luka opoko kiso mela po mukongo na yo e vanda pena o sentir que ne na zabwe na mobali tono kende pa mwasi wana bité ole lisaka pe bisote ole lisaka pe bisote o vandi penda boye mwasi penda ole lisaka pe mama na mbeto le lisi pe mama leli Nga leti milolo nde naza ngai mobali onga na zana ye mobali onga na zana ye soki penza lobi na nga tokende na mbeto na santaka na sentir penza ko mobali akomisi nga po ayebi nga nde na lingaka akomisaka nga penza tina suka ba papa boyebi tina ti nga vraiment tina ti ata olembi nga yo olemba nga na olemba te ata yo olembi nga na okanga yo na bloqué yo ba papa bopesaka ba mama ba sentiment bopesaka mama sentiment tango ozopesa mama sentiment mama ovanda penza boye na ndako raisonner lobi penza buto lelo lekenga kitoko buto lobi non senti ata mama zolamba ata mama zosala musala moko songolo azo raisonner buto oyo bazalaki na mobali na ye ba papa faut bosala fort bo raisonnisa ba mama ba butu bo
azonisa ba mama babutu ata to sala makambo na ya mwana tikali lobby vraiment en tout cas mobile nanga komisenga mobile nanga salenga bien landa émission na biso ya Leti Milolo tokomi na suka émission na biso na pesi mbote epa ya Sim Blanche. Merci à mon boss Papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu babiso ki ozate biso to lala nzale Papa Pedro Kangila na pesi mbote epa ya Sim Blanche na pesi mbote epa ya mwasi Lingala yende mutasala kamakambu na kata chaîne ya YouTube. Na pesi mbote epai ya nekonanga Sigon docteur Sigon talaka docteur soki docteur azate batu ba okufa na pesi mbote epai ya Patrick Shiga na rond-point Ngaba ye mutazo contrôler rond-point Ngaba mobimba. Na pesi mbote epai ya leki nanga Dorcas Milolo bon point nite Kereni Milolo Jemima Milolo na pesi mbote epai ya bana nanga tala na mama na bana na pesi mbote epai ya bana nanga Ivileti yanga bango wana na pesi mbote na famille Milolo s'abonner na Pedro Production Grâce TV bokoto tangu bozokoto bozo benga tozo solola na bino ndezo sala bien bye bye bisous.